Ma Mission TV, le miroir du monde. Zimanga avana lala na benga Jésus. Na ndenge nanga Jésus yaka. Yakota Simon Kimbango akufi to alali kama ba église. Taxe na bino za koya. Lokole dimo lo sima kamwa nyoso. Taxe na bino ba église za koya. Mais l'église ko sa ma lokole dimo. Na vicharge na bino. Bino tumo chameno na kiyunguru. Na bani ko pona sikoyo ya malamu na ti ya mabe na bwaki na kosenga na papa président mpokeza na basi asignarité moko mwa oyo mutu moka senga mbonga ndako te loyer zarate bato akufa mingi baza mingi miso baza mingi na hôpital Saint Joseph na Limete bakoka baza mingi na beach pourquoi bolandaka bango te secret wana ekoyeba na mokolo mosusu 4 jours na ndako 2 jours libanda bakaboli biso biloko kolia te bango bayaka na bakamio ekende kotikela bango biloko na bandako bongo population na ngai oyo elobaki papa Kisekedi alobi d'abord le peuple soki lelo pa général Kasongo akangi bapaster il faut te pasteur pour tout signe ko mboka te général Kasongo azamu daliboma te akangi bango pe arbitraire moite akangi bango sibilwa likamba église et puis sont tout passe likamba église on te boti bakuluna mais l'église le quoi néo apostolique et pas à Konde et pas à voici l'homme tout le monde a makambo na kaka l'église miki ya mtezemisa makambo solo commencer la contrôle pianga mikanda na yo ça la commerce bon l'église pourquoi c'est ngaba ngapa mikanda ya ouverture l'église congolais aibi ko lia moninga ne mbongo ndenge koki mais tout ça m'a été me fâché à refungula likambo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, note na bande nyonso au botala biso partout dans le monde, na confiance nyonso bo mesana ko pesa biso vraiment na actualité de mission nyonso tout au lac Sabino. Merci vraiment na confiance au pesa ka Martin invité se faisait sur la likambo na ba émission na biso to lac Sabino. Lelo na zulbino invité moko na sirbino tout boebie ya edingwe moto na ngenge. Ba misu babenga ke champion misu babenga ka maître alors o azali moko ya ba maître ya ba champion na kati ya République démocratique du Congo lelo ma Mission TV ensemble na Martin Engi vitesse fusée toyambi champion edingwe moto na ngenge. Bonjour champion. Bonjour papa. Champion toyambi lelo na ma Mission TV chaîne internationale bata la biso partout dans le monde na ba mikili ya poto na ba Afrique d'abord avant tout banda batu bata la biso boni d'abord santé santé naza bien kaka malaria mu to betangai kutu na yambi binotika na yamba nga kutu na yamba binote mais le temps que bolungwe musika bo futi ba transport ça fait 2 jours aux lukangai yango na du courage na solo na bino. Alors champion le lopesi biso occasion to sa émission na ma Mission TV pour tout ça no déjà moi kala alors avant tout kota non na mozindo ya maso na biso d'abord oza champion au kenda sango mokili momba baebi d'abord na ina tuna non batu tu baeba kombo ya edingwe moto na ngenge kombo edingwe wana euta wapi po batu bazo se déranger non komba edingwe ya kombo euta na mama na ngai na papa na ngai bango bapesaka kombo edingwe. Alors bango mutu bapesa kombo wana nasi na bémission mususu soki batuni question otuna kata mususu bakombo ba chef ya bakonza mboka na biso botuna ka bango et puis ba mission na biso na ebité pourquoi o lobaka na biso bongo. Mais ce que mutu na yolingi mingi il faut le koyeba kombo na ye mais pourquoi tu yeba ka kombo na ngai ya edingwe kombo na ngai ya mboka nani ngaba yeba yango parce que président comme le rêve soit du travail ba kombo ya président nani
mais ngai ali vedette moko monene mais pourquoi boyeba komona ngai te alors nareketaka mingi. Oui, Bakar dans le sens que Outela Wapinde peut-être tué Bakar. Alors champion maître Dimwe Motonangenge, le loup Mission TV alors champion Tozan Katsaboka Biso République démocratique du Congo. La réalité ya mboka eza vraiment tellement ébélé aux amoko moi mboka au sango et qui est là partout dans le monde. Alors difficulté une situation où les humains et puis les République démocratique du Congo na bi ke bino to boza ba katia bobundaka bientôt combat ya Jeux olympiques aux na Japon pe ba suspendre ngo. Alors par rapport ya lelo maladie au ezumbo cannabiso na éviter ceux qui okoki kolobani est-ce que ezamaka nzambe ou bien ezamaka molimo? Non, au monde dans le monde entier bato ba prière ya solo te nzamba betaka okozwa mbongo konotika 10 na église comme ça qui 10 000 $. Faut otika $1000 mona ngole ke belo président mosusu 300 nzamba zana ozana kanda et donc sambela kanzambe penza bo solo te. C'est pour ça que nzamba zana kanda par exception qui pas za kanda ya na frappé biso maladie. Yango virus oyo eye na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo mais tomoni mbala moko balobi 4 semaines bana batanga te et puis ba misala misu ba pekisi l'église na baba ba pekisi d'après yo façon ba pexeli biloko wana comme il susu entrée pas de sortie pas d'entrée na niveau ya province na ebité soki etant que bino pe musana bino bosala rapport kende sango etant que ba champion mboka oyo na ebité est-ce que décision wana eza mabeto eza malamu? Non, décision président Zui eza malamu pourtant mosusu mutu wana obokangami na ye azana maladi ekoki kozwa yo ntango mosusu ngapi nazana maladi wana ntango mosusu oza maladi tofanda esika moko boye ekoki mpe kozwa yo. Alors président eyali ye moko basali na RDC te mais basali yango bamikili nyonso basali yango tomona yango mabe te tozela 1 mois eza mingi te parce que na 1 mois bapesi wana mpo baluka bakisi ndenge bakotraite biso tomona yango mabe te. Par exemple ça za liboma te po alo abimisa makambo oyo ye moko amoni ke ekoki kosala mata azobimisa yango non avant la décision wana asoyaki na bakonzi mosusu babi we tosala yango. Alors président a la raison oyoki président a raison parce que ta lokola lobi ebembe soki ekufi eleka na direct cimetière maladi mosusu wana kata bibembe toujours yeba rien maladi mosusu ngwa ntango bozwi ebembe na morgue eye na ndako bozolela buto mopepe eza koya boza korespire maladi oyo ya kufangi na yango. Alors photo comme lokola ndenge eza na Brazzaville ebembe eleka na direct cimetière. Lubumbashi eza na kata RDC mais eleka na direct cimetière. Angola eleka na direct cimetière. Et pourquoi pas biso na Kinshasa wa toujours garder yango kaka to garder ko na ni au moins peut bien que ce que tali bien kuluna emeko diminuer onke pona nini ba kuluna bazela kaka jour ya matanga baki osala mobolo matanga ekoma lokola sika moka fête soki moto ayebika kufeli moto nga naza elamba okende matanga te nakokende te bakomi kotia mbali na bango shok sombelange elamba na okende matanga wana kosala batapage mibali bakoluka moye batia mbongo na poche mpo bakende koluka bamakangu na kati ya matanga non eza bien te. En tout cas nakosenga na papa président abeta sete na likambo ya basimetiere ebembe soki soka kokolinga elongwe na morgue eye esalemi 2 heures du temps eleki nango na cimetière mpo bakoma ngo na ndako bato na ndako mpe bamona ke oyo ekoma koleka na direct boye papa président nasengi na yo soki oyokelaka biso toali bana na yo kamata ebembe eye 2 heures ou 1 heure te na lopango esimizeli ekimeli na likambo wana alongola yango te
Pardon, parce que dans la colonne, c'est quoi diminué mon quai pour une bibembe comme le canadien qui se mettait au jour mon canon mon camarade. Merci. Alors, on a un message, il y a champion Edi Motonangeye, au Asengi, président de la République, Félix Tshisekedi, au Azali, Kokambambo, Kanabiso, République démocratique du Congo, pour la Makambo Etali Day et Bembe, ceux qui ont été morts et les Kambambo au cimetière, pour Edi ne peut pas dépenser belé, puis Bakuluna, Bazalate, réalité à Makambo Belé. Alors, champion Edi ma mission TV toujours, chaîne à référence, Batutu Balandayo. La décision basée le par président de la République Félix Tshisekedi pour na kokanga l'église et puis maman ba pasteur rebelle ba siliki misus pe ba sepelité et puis ba pasteur misus pe ba tosaki te dimanche ba fongola ki l'église ba kangi ba pasteur misus pas général Kasongo na éviter ce qui message no ça par rapport nango pour balobi nzambe ndale kinyonso. Il faut qu'il y ait une église, il va continuer toujours à sembler la peau, maladie, virus, et arrêter dans le cannabis. Mais ce que il va quand une église, pardon, va quand il y a église. Mais ça a raison. Parce que tala dans le cannabis, on t'a prié à bon son loisate. Bah qu'il n'y a pas de commerce na bango. Tala na côté de l'église, mais il y a $10 000 pour la dîme. Et comme il tourne à tour, tu as 50 francs, comment possible? Je suis bon à la pesa. Je suis bon à la pesa. Mais je passer comme obligé bateau. Quand on a monté à bateau. On a prié, on a prié. Non. On a un gouvernement, na papa Félix, ce qui moi Zali. Tu me côté les comme à l'église. Pour l'église, comme le cola Wenzi. A venir mon 10 églises, 20 églises, et ça bien dit. Si on prend l'église, il faut frapper, ma foutre comme pas quoi. Dis maman ya Wenzi, bah ça la bango personne pas frapper bango bien $500,000 pour fonder l'église. Les partis politiques avaient fondamenté bassin à montant bassin à l'église. L'église parce que ça biso trop. Toujours réunion gouvernement en bongo mais l'église est l'équipe gouvernement en bongo. L'église est l'équipe gouvernement en bongo. Pour n'a pas béton en tout cas le cas moyen au jour mesure pour l'église, nous avons un béton de mon côté, mais nous avons un papa gouverneur pour Chantini Ngobila. Pour y mon colo mabélé. À cette décision, pour l'église tout fermé. Dès maintenant, nous avons un bino, pour les canottés de ville, j'ai appris au foot à l'église. Ma pasteur, l'église, l'église, tu y es les gars, armée de Sali. Catholique, presbytérienne, musulman, kimbanguiste. Mais, où nous sommes allés, c'est un commerce. Est-ce que ce monde est catholique? Il va quoi ça va tout? Mission, il va quoi ça va tout? Armée de Sali, il va quoi ça va tout? Mais pourquoi dans l'église, on a grave, ça n'a pas de dingwa salak? Ça n'a pas de dingwa salak. Makamboni tantôt beaucoup tourne. Il dit nous avons besoin d'aller vite au coin. Pasteur a besoin d'aller vite au coin. Mais il y a pasteur il y a vrai, il y a Edimo et il y a faux. Mais parce que qui sont et Talanga. Pasteur Nyon se bazoba qui c'est pas là. Dans autant que de Congo de Tikana bébé c'est la marché té. Ba pasteur ba yakapana. Ba yakapana ngai. Ou le ba déclarer ba kanga ba église na ba te pour na malade les autres déranger population. Et ba ba malade dit ba ba yibi makama mbongo. Botika fâché avant de calme. OK. Ce quand je décision à justice parce que nzamba ba ngi na likolo ya lingai na seli l'état. Même Jésus a bangaki l'état. Mais pourquoi bango banga l'état té? Pour vous exploiter mongo na mabele ya fâché. Vous attend il y a le pour ça gouvernement et te kaka monta bimi ka boyo
na sali église na ngai yi wana bandi ofuta ki droit pa wapi taxe ofuta wapi taxe ofuta wapi nazo tuna bino mofuta taxe wapi tout qui on trompé de baza ba premier voleur ya koyi ba gouvernement et ba pasteur ce moment il a le mabe allez bon ça la veille pour nangai na jwa likama likama ngo pena so ba selo veille pe okoma ayo déclarer obi ba pasteur oyo bazoboya président Félix Tshisekedi kanga l'église na bango baya kapano bazora bakisi pano pour basambela est-ce que so ba samba cultiver likama ko zongela yo mais ba mekana no donc ngapi na la mission oyo nzamba tindangai OK na la mission oyo nzamba tindangai nzamba zali ennemi à Satan te Satan pe aza ennemi à nzambe te bambali basolaka mais comme la mission mokila soko mutaza koya omoni edingwe kima tali edingwe devise mboka na biso ya lagani justice paix travail devise bato basambelaka eza nini na bala Yesu au nom de Jésus sans effet beaucoup de ba devise en tout cas pas pasteur il y a des meilleurs pasteurs et des faux pasteurs pas pasteur soit ndenge mokode edingwe champion dingwe moto na ngenge utsolo bake nzambe azali sikoyo olobi bango pe misusu baza ba faux pasteur différence neza entre nzambe na yo na nzambe ya bato wana misusu po tanto uti koloba bango pe bayaka pa na yo opesaka bango kisi yango tolingi toyeba vraiment réalité po mboka na biso maladi ezo déranger mboka na biso ekomisi bato penda ba pauvre bato misusu bazobima te na nini ba différence ya ba pasteur nzambe ya ba pasteur wana na nzambe na yo te nga pena kana nzambe bango basambelaka mais nga asambelaka nzambe na motema na ngai église mina ya solo eza motema na ngai nebi ke nzambe azali avant nalala nasambelaka ye avant nalamuka nasambelaka ye avant nabima nakende cope boye nasambelaka nzambe na ngai aprotege nga tozala na esika moko mais bango basambelaka te babika te di oyebi ke chaque dimanche elaka fait du mois ya bapasteur on a salaire na bango yo ozoba na pasteur nini tosomba voiture pour na pasteur na biso aza na voiture te yo mutu ozosombela voiture oza na voiture nini yo kozala na voiture te mo oyeli kosombela moto oyebi eyeli péché po nzambe alobi yango bienke soki oza na 1 franc na poche na yo ngai nasengi yo 1 franc kopesanga 1 franc wana te soki opesanga 1 franc wana osali péché parce que poche no etikali vide eyeli péché nga aza na voiture te nakenda kosombela yo pasteur voiture ozokoescroki biso non totika makambo wana papa fashi beta sete na likambo wana na likambo ya église soki bavandi misiki makasi na bar misiki makasi na kati ya église mais moto akoyoka ndenge nini église ekobanda banda ntongo ti ntango so 15 heures mais moto ayoki leson nini ta lokola na nera apostolique bokota 9h30 18h30 bobimi mwa maloba moke moto ayoki yango ke oui nasa exemple tokamona sikoyo boyei kotala komba edingwe bati ou bien 15 komba obanda koraconte nga premier kombelaki na deuxième troisième quatrième tina 15 okoyeba ngo lisusu balobaka likambo moko edingwe babunda ye contre tel bakotanga mosusu wana te misa ndenge moko na biso ndenge bapaster ozanga na kati ya église nga paster na limara konde ya liloba na voici l'homme ya aseka kalembelembe na église kimbangiste ok na église catholique
et na kosenga yango bien comme mboka na psako mboka na kokufa tous les pasteurs tous sangana tous cinq stade martyr pour que tout ça la prière moko nzambe ameka kosekwisa Simon Kimbangu. Pourtant Simon Kimbangu alaki to la na mabe oyo te, mais Simon Kimbangu tanga kei surtout donc moni liwa Simon Kimbangu parmi biso ba congolais moko pa kina ba misuba na kati baza contre oyoki, mais to convaincre bango parce que toujours benga Jésus ngala vana la benga Jésus na ndenge nanga Jésus yaka yakota Simon Kimbangu akufi to alali ndinga salaki pa ya pa Lazare babengi akina na kunde abi Lazare sort de là ngapena ningi yi palo banangai Simon Kimbangu sort de là la to la bilanga tamboka bato abomi mboka na pesa ba pasteur boyo bateke pourquoi na critique ba pasteur na critique bino te ba papa et li métier na bino boko sa biso ndenge bolingi mais na motema na ye ayibi secteur na ye OK au fait de moi et bano ya pene tout ça mbongo pasteur afuta ndako yo futina kuna rote o wodi ko futila pasteur ndako mais osama yilité pasteur qui nous sommes salaté l'air nous sovani na kati ya église po ya mbakabato na basi na bango makangu kanga na kati église na makangu kanga na kati église pasteur a voyager à Tigmo sinenda akamati bata église a voyager na bango pour ce qui possède nzoto kangi a redégagé na pa yana et pas besoin de millionnaire alors ba maman pe baraka mayelete fachi président ngai le comment yotra les kambo na lobisa na capitale quand l'église bazo ko sabso trop bino zo na ka ba commerçant bongo église zani bambongo bazo ka bataka wapi yosu moni pasteur afunguli mutu miso akufa miso mutu akina arayi koka pasteur akiotombola yi patelimi bato akufa mingi baza mingi miso baza mingi na hôpital Saint Joseph na limité bakoka baza mingi na beach pourquoi bolandaka bango te secret wana ekoyeba na mokolo mosusu secret wana ekoyeba na mokolo mosusu bato bakufa misu ba pasteur babikisaka te bakoka na beach partout ba pasteur basovara bango te. Alors champion Edingo moto na ngenge avant maladie oyo eya na mboka na biso lelo po eboma déjà bato tokomi na 51 cas 3 morts oyo bakufi na kati ya République démocratique du Congo oyo lelo bapekisi bato babima te. Alors tomonaki déjà lisanga ba pasteur ebele basangana ki na stade des martyrs ensemble na président Félix Tshisekedi bazwaki ba message te pona ba maladie ekoya lelo po sauver population po lelo na moni isu sosengi bato bakisangana basambela tanto koto ozondima ba pasteur te yango na lobi. Est-ce que message moko te elaki bango ke révélation moko ke maladie ekoya na République démocratique du Congo po ba pasteur basangana ki na président Félix Tshisekedi na stade mais bango basoloka na nzambe ayebisaki bango te ke na mwa tel mama likama ekobima kaka bayaka na ndako na bala banini je mwana ozanaki ndoki boya bongo maladie eyi pourquoi bapasteur bamoni yango te tokoma esika moko ya na lobi ba vrai pasteur bazali ba faux pasteur pe bazali ngana yebona ko juger te nzambe nde muta ko juger ndenge nini bato bazo nyokora mokili na ye. Alors nzambe pe alinga juger biso ko juger biso po tumi pesi mingi le papa pasteur mais les vraies églises les hommes ont nzambe alobaki soki oza na problème kota na chambre solola na ngai nga mpe na korépondre yo boyebi batémoignage oyo bato basalaka oyo nakende na église nasalaki bo nasalaki boye eza faux témoignage
et c'est le roi biso okolo babu ngana na bokilo na ngai akendeki Chikapa akendeki na $3000 tango azongi nzambe apamboli akomi na $7000 akende église bandeko alléluia amen alléluia amen ngana kina $3000 na kina nango Chikapa nasali bafere na ngai sikoyo nazongi na $7000 esengo te église etilimi abima etikali moko nzambe apamboli nga lisusu mwasi na nga alayi komela 3 bouteilles ya biere par na mokolo sikoyo mwasi na nga banomela 8 bouteilles esengo te l'église olobini baboude mais nzambe moto apesi grâce mpaka koma na 8 bouteilles bino boyango pourquoi o masangeli permis te Jésus asalaki na fête à Cana apesaki bato masanga bato bameli ntango bato bameli babisi Jésus makambo masanga esili bato balangwe te masanga esili ayiboyelanga bakale basa botya mai ntango bato bameli babime Jésus kala nyonso ozalaki wapi masanga mpe susu ya kitoko bato balangwe basanzi esikelaki péché po ye moko mwana azali moto asalaki yango abi bomela bolangwa bosaka ndenge ekoki eske ezalaki péché te siko biso na mokili tokomi nini eyali péché nga na bango bien ke nga sambelaka mingi na neyo na neyo bamilaka masanga sala na yo ndenge yoli nyonso moto asalaka na vie obligatoire il faut sala yango lelo pasteur soki ayebino nini komela masanga te mais ntango mwana ya bali baoyaka na basikre oyo bakoya na biere epa na ye obi komela biere te na mariage ya mwana na ye babiere mte tondi wana oyo bien kiloko biere endimama banda Jésus asalaki masanga na Cana bato nyonso bakumisaki Jésus to marche bien na suki wana. Alors, merci champion Edim Motona Ngenge. Alors, to yoki sous message msusu ezali batuba kota province te babima Pekin Kinshasa kaka biloka kolia. Alors population pe bazo se déranger, balobi biso pe to ka rapé toto sa rapé champion Edim Motona Ngenge pour to za rapé mbeni na to kaka. Alors na ebité soki yo muto za rapé autorité ko loba pe batu pe bayo kaka yo. Est-ce que nalikambo o message no ko pesa pona batu bafanda na ndaku ndepe gouverneur ville de Kinshasa lobi 4 jours na ndaku motabi maté et puis 2 jours au malibanda communiquer msué et ko banda déjà lobi batu banda ko bimaté libanda pendant 4 jours kaka na ndaku après 2 jours ndebo bando bimana balabala na ebité soki message no ko pesa po batu pe ba vivre bien pona maladi zo déranger population na bana bébé bazo botama na ba papa et mikolo. Pour les Cambos, l'invitation qui population va recevoir là. 4 jours devant Nandaku, Wenzezati, tout ça bloqué wapi, ya Rolia. On dit que l'air na tous les jours. Gouverneur a mis côté les Cambouana, a mis côté l'angonan. Oh, ils a passé mingi pour la Congolais, ça 4 jours Nandaku, 2 jours Libanda. 4 jours Nandaku, 2 jours Libanda. Bakaboli bisubilo Rolia. Bakaboli bisubilo Rolia te. Bango ba yakana ba camion ke ngo tsikira ngo biloko na bandako. Bongo population na ngai oyo. Et le bas qui sait qui papa qui sait qu'il y a lui d'abord le peuple. Le peuple d'abord. Ngapena ba d'abord les communes. Na wala kentera commune na ngai. Non. Pour revoir Kawana. Donc,
tu as besoin de pour battre finir président la biso obi basalani mais quoi on a mesure on a il qui makas 4 jours d'avant na katanda ko abimali bandate donc je vais que magacha na prison pour monter abimali bandate ici merci. Alors, merci, champion Edingo Motonangenge a déclaré, message PSMI, 4 jours, ils ont ma bête, mais Batu bako vivre ndengeni. Et c'est Narata, Kolia Batu, moi Sakialoso, na chaque ndako kotike la bango, moi huile, moi savon, pour bandeko ba vivre et belé. Encore tous ans, bandeko msou Kolia la bango na journée moko, bazara nanou vraiment la difficulté makasi, na kati République démocratique du Congo po, ba misala ezate. Batu ti lelo ba matricule, bazwa, batu ba engagera batu te. Mais lelo to koutani sou na problème, ya pasi, ya malade les dérangés. Mon manakata RDC. Alors, la décision au Bakonzamboka Wazozwa est bien pour Tommy Batela. Alors, la décision Bazozwa, c'est la mesure nini bazupe na makambwana pour aider la population. Alors, il y a un champion Edingwe a déclaré, il y a toujours la sima peuple, bayoke la kepe, ayoke la rabatu. Alors, il y a ma bête, mais 4 jours nandaku, mouto reliani. Nabana bazobota masika papa misu baza ba maladi baza na ndaku et senga kolie loko est-ce que gouvernement na biso ata saki ya loso ata demi na chaque ndaku et koki kopesa mate gouverneur a vie de Kinshasa alors yango za message to pesi batu bazo se déranger et zape na ba place misusu mai bi marate courant pesa la raté bande ko faut ba chaque butu ba kende ko luka ba mai et pa batu misusu alors nzambe kaka asunga mboka na biso République démocratique du Congo. Alors message moko pour tozo chité déjà tozana champion Edingo Motonangenge o akenda sango mboka na biso pe ba yoka ka parole na e na sur le ndo to sala ba konza mboka président Félix Tshisekedi ba gouverneur ba ministre pe ba zolanda biso déjà partout dans le monde République démocratique du Congo. Alors champion Edingo tozo chité déjà général kasonga kanga ba pasteur akanga pe bato église pour na makama maladi au etali biso. Alors ngalingi opesa message moko na bakonza mboka etant que oza mutu oyo opesa na kati mboka na biso pour makam susu ba disposition misusu ele kamalamu na makambo ba tia yo ndengeni ba compter yo ndengeni ni pour omeke mpepe ko sensibiliser ba jeune pour na makambo ba maladi oyo ba tia côté ni ko senga nini ce que le général Kasson à Kangiba pasteur. Il faut te pasteur. Pour tout ce qui est comme Bokate. Bateau surtout le catholique, le missionnaire, l'armée d'Israël, l'apostolique, parce que piété. Comme Christ, il n'est pas dans Bango, quand on fout l'église, pour toujours ma bonne. Mais soit quand il va la raison. Général Kasson. Azam dalibo maté a tangi ba ngopé arbitraire maté a tangi ba ngosibi loi tala be des amis ya na ba bino ke ba konzozo kanga tambo kene réunion total ka ba église et puis les autres sont tout passe les ka ba église on de boti ba kununa oui. Aucune église bon moi naza di boma moi naza di bon moi naza kakero ngakana be église on a binzami zami mais l'église le quoi néo apostolique et pas à Konde et pas à voici l'homme tout le monde a makambo na kaka bi église mike am te makambo na so bino ke vanda nzambe ye moko muto ko za décision pour na mokolo mboka ke likambo sa ke tant so inspiration n'importe pas Nzambe. On va le ba respecter Nzambe. Pourquoi au l'église Nzambe, ko tchangu na férié boue, ba passer belé ba zo déclarer babi, ba konzambo ka ba respecter Nzambe. Ba konzambo ka ba respecter tant surtout Nzambe ibsaki pa Félix que sala ningo na odo ibo kolobana yo. Ba tuna kata RDC ba tout ça ka Nzambe te Nzambe za na kanda. OK. Yo sali mutu. Église no yango. Mabunza wana bavesa ka ngwe pa ya nani yoka jour mususu ngana kota na église tana mabutu tana kota na église
bazotia mabonza kaka natali boye namoni kasa moko ya 50 na zongo na poche bato bakangi edingwa jumbongo pasteur ayepa na nga alobi edingwe bimisa mbongo oyo ozwi nga bino na ndako na nzala mwana bimisa mbongo eza te soki mbongo ekotaki $2000 bosa rapport epa nzambe oloba na ye ke mwana oyo edingwe azwaki $50 oyoki o te memei na la police bakendaka ntina la police nakomi kosamba nga na pasteur de mokolo mbongo ye wana eza mbongo nzambe te posolengi mbongo nzambe alingo mbanga na prison nga rapport na ngai yango edingwe nzambe edingwe mbongo nebimaki $2000 edingwe azwaki $50 ye moko nzambe tokoma discussion entre nga na ye parce que na ye na nzala pasteur alobi edingwe fo bakanga ye po azongisa mbongo wana nga bi te nazongisa mbongo te sala rapport epa ya nzambe yebisa ye kinga azwaki 50 ye moko nzambe apingeli ngai nzambe aboyi kopine namoni kosamba na tribunal ngai na pasteur toki mbongo ya pasteur posoki mbongo ya pasteur te parce que akofunda ngai te nazoki mpo mbongo mpe na bimi na kei merci. Alors, champion Edingwe, est-ce que au coquipé ko question moko pour te chiter déjà des pasteur ba capé verio est-ce que koko stopper pe bango ba capé te verio pour le solo bi ke ba basambela ra solo te yango le ba maladie wana ezo eyo déranger mboka na biso est-ce que ko stopper pe ke ba capé te pana yo yeli to ba copit boyi ngala bongo na bona no mo kila boya ngala yeli ke mo copit boyi ngala tout ça il change de fanyo yo pesinga nga na pesio isinit baboya ali kama la tena mokyo baboya ali kama la te na mokyo za li kamba ko alors toujours continuer toujours bon mon message moko lelo oyo bandeko bele bazolela balobi 51 cas oyo bazomona bato te bana ba maladie wana et puis 3 personnes oyo bakufi ba congolais balobi bazondima kaka te ti ba fansa wana bandaku bazolo bato bakufi ma bazomona kaka bato te bazondima te na ebité okuipe koloba nini pona bato nyaso bazotala yo po maladie yango eza na mboka na biso bandeko bele balobi bato bazokufa tozomona bango te bakazo bakisama kaka tantôt bazolo ba pobalia ba mbongo tantôt ba kope na bango na ebité message noko pesa fosha sengena ni bon président république sengi mutu mo mbongo te on za makanisi na biso mais président sera tali jake maladie ezali na poto partout toujours on va Facebook que ba cercueil ba nini ba to akufi mais il pas aju précaution pour mboka na biso non a battu la banane ngai parce que papa est dans la kufaki albaki nini papa qui est dans la kufaki albaki ya mwana na plus tard pour la président mais d'abord les peuples yandimi ye abela na ye mais peuple na ye ebelati butu na mabiwa besoin bon ah besoin kaka bon bembe bokomina ni Jésus pour na bola musenga na msangi Lazare de besoin de besoin mon ebembe wana ah papa fashi fanda na yo ozo protéger biso bana na yo olandi maloba papa lo bakini ke d'abord le peuple yo po ye o moni makambo ya likono bi d'abord le peuple o tiki biso tranquille ozo protéger nde biso tant yo gronta malade na bo vandi oba malade na ezuyo okufi pona nini okende kotala moto maladi wana mo pepe wana gaz na tangi kobima yango na moni to BTCT obligatoire il faut tous à la maïle quand l'église et ko iko zonga te quand l'église ko iko zonga to ko iko vanda ti moto akufi na morgue
il y a quand même 2 heures du temps. Ta quartier à moni tu as fleur pesquer enveloppe ne va ndenge on t'a coupé les motos. Après ça il roule à laver. Après ça il est qui église. OK. Mais o ya biso na mokili to koma si on t'attque biloko na yebo ni hausse de prix. Ah bon il y a église kana hausse de prix te. Et l'église, qu'on a hausse des prix de la carte. Si on commence à contrôler, bien à mes candidats sur la commerce. Bon, l'église, pourquoi c'est un peu mes candidats à ouverture l'église? Congolais a eu beaucoup lia moninga nembongo ndenge koki. Mais tout ça m'a été fâché à refondre les cambois. Fati a refondé likambo tokomi na suka émission na biso. Alors champion Edingwe toyebi ke oza moto moko oza très spirituel, oza vraiment moto ba tutu ba ka vers yo, ba pasteur ba ka vers yo, ba musicien na biso ba ka vers yo. Alors pour na kaya maladie ekui na mboka na biso, est-ce que ezali kamba molimo lelo oyo so ba bengi yo peta musu na gouvernement ou be ba bengi yo ba tuni question oko stopper pe makambo ezala soute na kati ya mboka na biso ba maladie yo ba virus ye pour eboma population ya République démocratique du Congo. Nazana droit wana te. Le sem dans le droit nango e Nzambe. Oyo ngana kumisaka oya tshanga na mokili. Malgré la mingi côté pris à Satan, mais nebi que mon conservation ya Nzambe parce que Nzambe Satan a tout sa Nzambe de A à Z. Baswana pété. Soumana lié, bismoto sosora. Et là qu'on dit Nzamba tombo qui n'a biso pour na RDC tout sambe la kate. O nga pasteur, ou nga pas pasteur. Serait bien que église banda 8h. Ou dit 8h. Tant ce qu'on va 11h 12h ba téléphone pasteur siko ya kabandi batondi. Pasteur ya du kamonga mabonza après mais ceci dit boki mais bino ya gafa. Mais na néoté na néo vous avez 2 personnes culte bandi na néo vous avez 2 personnes culte bandi mais pas na bangote. Alors non c'est pas mingi le campo de Zagoloba na kosenga na papa président mpoke za na passe a signarité moko moi oyo moto moka senga mbonga ndakute loyer zadate parce que tu as souffrir donc j'ai besoin de lire na tous les jours donc je mbonga pa yopi ya futa bandako hein donc to fana ndingo na tanga na sali mingi na kati ya mboka oyo ndazana ndakute na wala taxi bis. Donc jusqu'à présent, natambola kandingo na kaka. Mais ne va les cambote mon collègue Robeta, nzamba roye bangai. Ce que pengo na ngai etanga magi ebeta na ngoti, ekobeta na ngaka. Ce que tanga magi ebeta, ekobeta. Mais tous ana esengo makasi na kata mboka na biso parce que liboso bana Congo balobaki niki ba présente au jwa kabala kaka ba etra ba paya. Biskoto juma na mboka. Tout le monde en boca, tous à fier. Tout le monde a rosala, papa. Tiens la cata prochaine yo. Pour maladie wana ezwanga ite. Ngazo la papa fachi, a tiens la cata prochaine pour maladie wana ezwanga ite. Yo na sengi yango na. Mais tout la peli kama ba église. Taxe na bino za koya. Lokole dingo zo sima kama nyoso. Taxe na bino ba église za koya. Longola néo apostolique, catholique, presbytérienne, armée d'Israël. Comment les Camerounais ont été? Pourquoi ça va tout faire? Mais ils disent pourquoi ça va tout faire? Na du charge na bino. Na du na charge na bino tout le monde savait na ki yongolo. Na bani ko prononce koyo ya malamu na ti ya mabe na boaki. Bino vous êtes des commerçants. Merci. OK.
On a un message à champion et dit ouais alobi azui charge na bino bato l'église nyoso na kati ya République démocratique du Congo a rotabino na Kiungulu bon wana bitumbo roza makasi na ba pasteur alors to comme na souka émission na biso o ezaka question souka après to kata na biso alors to mona ka soki likambo ko ina mboka na biso ba benga ka ba musicien ba théâtre au monde gouvernement bengi ba musicien ba pesi ba cacher na bango ba pesi ba mbongo na bango ba théâtre ba sali à part ça tozo mona batu ba osala ba donne ti ba maman la biso pe ya lokumu to mona maman Olive maman Denise tamsu maman Mida mais to mona katamsu su pa na yo batu ba kitaka vraiment te mais osali trop osali comme trop libosa ba musicien wana ezala rapport na nini la avec moi na trop la bandi catch na année 72 48 ans de sport mais n'a jamais mis gilet dans l'ongola soukité na kolumba attention ndako na ngai tiko kene stade na sipesa bana mboka na okene makolo na kozonga makolo là na souci makasi ya mona na bagingike na lukata moyen na changer nationalité pour suna ka congolais de asoba sa bengangai de sa bengangai mais congolais au cas moto makasi et ça passe dans un mois été solitaire personne la laga au regretter yomo ko moni yango dans un moto ko sunga ngaite faut-il liboso na tomba ile yango ya kimuta psaki ngere ki gouverneur Kimbembi son habit au Argentine pèse nga bolwani ah Argentine pèse rien poza ndeko na ye mais na kotanga Argentine na bombi Argentine la chepembe gouverneur Kimbembi musungu asona nga voiture Mercedes et c'est moi je na voiture mais ndako bozo pesa nga nazola la condition nini nazana moite alors nakosenga na papa président atala pena un problème na ngai ko maman Olive tala pena un problème na ngai maman Denise tala pena un problème na ngai mingi bozo ko yamba donc ngapena comme musicien ou bien ngapena comme joueur na côté la pelouse pendant que je vais faire ba joueur ba joueur ngapena kota pelouse pour ça les oeufs la ngai papa to kate mission na ko répondre sur ma casse sur to kate mission bon le corps à cheval même à memio donc ba timatadi ba futeka mungwa ok ba futeka mungwa kama ta mungwa lia le corps ngai na bungisi mboko yo ne sport et makasi mais ba yebi valeur na ngaite boxe judo karaté nyonso na babayi ba valeur na bisote tata za na bana 10 bolinga mwana moko est-ce que mwana moko na bato bolinga ya lokola nini basi ba discipline de belé mais yo yebi kaka ministre ya Bali. Est-ce que Bali vous coupe? Vous fait couper parce que nous dit dans la carte, n'a jamais rien. L'organisme qui va out na coupe du monde, va out mettre à championnat d'Afrique par match, tant soit sur un prix à 15 000 dollars. Nga dit nous na combat par combat, l'argent t'a pris mon amité. T'as le cas la Oudjat, la Oudji Mbujimai. Premier défaite ya edingwe et ça mina Mbujimai. Bon, levé sinangai ba bien le stade kule tikala ki ba tutu ba tikala mutaka ba bwa ki ba tabala kana Nicolas ring na yeko vra défaite et nazoli le mingi pa gouverneur na biso Argentine ngobila a pisa sur le stade a patronné na kombo na ye parce que au kuna ya Mbujimai mdasa kango ya gingo ikastanchi yepe azon sa revanche awa. Vous savez, Bettingaï.
ici natik na merci. Alors merci to comme na sous émission biso ma mission TV chaîne à référence. Merci vraiment na bandeko tout au bozuita ko landa biso. Alors champion Edingo na lingi opesa numéro ya téléphone na yo au bandi pena na plus 243 au bandi lango ata deux fois bandeko baza partout dans le monde na niveau États-Unis partout pour babenga biso opesa pe bambote na bato bazolanda biso. Numéro nanga pona rejoindre il y a plus 243 81 920 36 50. Ce que Beningai au Jangamo na garde de corté na rabana mutasimela nga téléphone te ce que lingro ngamona yambaka yango plus 243 81 920 36 50. Na pesimbo te pa ya mwasi ya fafa ya Brazzaville boni bakoko na ngai kuna baza bien na tuna yo o répondre ngana numéro na pesi yo na pesi kokara na sakuba surtout na pesi mama Apocalypse amisi mwasi na ngai na pesi mbote ya koleka pona banga ye koleka batu nyonso na pesi mwana nga makili bambote natindeli Pablo na pesi bani surtout Fibo na pesi mbote na pesi jingle mbote mwasa jingle na pesi epe mbote en tout cas esengo mingi tant nazo kopesa bato na mbote minana souci parce que âge na commune yango fallait pas na salle sport mais nazo sala sport kaka po atikana sala po eloka olia izate do c'est la cam pour lingo ko fabo mais tant yango nana kufina on te boko senga na même ba dépôt masanga dépôt ciment pour que nazala bien nakuma ko landai ndai ancien léopard taninga kufi mwaite alors sobo ngosunga ngai bosunga mena iba ngo bienki mingi babanga pusana pembeni na ngai bamwana ngapi na ndoki munene mena bonga mutu te ndoki ngana bonga mutu te na sala pour mutu mabete apesi bino mbote apesi pe bakonza gouvernement nyonso na pesi bino mbote na pesi ba diaspora na poto conseil basala makambo basalaki na epa falite musique na biso bandi kozonga nsima orekene liboso ebandi kokita eza malamu te merci yadi droit na bino me toyeba nde nini ya kodirige yango merci ok ciao. Alors merci na bato nyonso baotala biso maman Anto Aluta Antoinette na niveau ya Belgique, merci na Mati, merci na Karine Chamba na niveau ya France, merci vraiment na bandeko tout baotala biso, merci na Lydia la Congolia Reine Mère, donc Lydia la Congolia Reine Mère au azali na niveau pe à France wala. Merci na Shikito Mushashino au azali kotala biso sikoyo. Merci vraiment na batutu Pitien Salaumbu Mazantomo na niveau pe à Belgique. Merci vraiment la bande ko tout au botel rabiso babi Lydia la Congolia Reine Mère au vraiment pe après makambo akoya na niveau ya République démocratique du Congo. Batutu botel la Martin invité se fusée na ma mission TV numéro WhatsApp ya wala boko mela biso toza ensemble. Champion Edingo Motola Ngenge nano akufite azana bomoi alobi bozela ete mukolo kokufa ndeboya opesa cotisation. Ma mission TV to solelo pour na maladie oyo ezali ko déranger République démocratique du Congo boki ba conseil boki ba message oyo champion Edingo Motola Ngenge alobi. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.